ya solo mokonzi mfumu mpusukia munzala mpanda na Angola, mokonzi ya bangunza pe bongo mokobi misala ya 1921 binonde bozali motalisi elongi ya mpemba kalunga a na nseki Kongo nde na bongo tokosenga na bino bana babino babelemi po ete bayoka mongongo ya mpemba kalunga na nzela na bino soki bokoki kozwa esika ya kolesa bana bino malamu. Matondo mingi na tatandu adisi na bopesi biso maloba balongo yenge muzulu yenge vantoto matondo mingi na tata mokeli wa bikelamu biso oyo bapesi biso lisusu tango pepema kotokoka bongo kokutana lisusu na mokolo mwa lelo nde na yango muna kituka banzala mpanda ekiteleki amona muna kituka banzala mpanda ekiteleki na mubamona muna kituka banzala mpanda kinambu bamona matondo mingi na bolingo makasi ya tata mokeli wa bikelamu biso oyo akobatelaka kosungaka mpe akozalaka na biso ebotamaka biso kino koleka na lelo mpe mokolo oyo tokozonga omboka bango matondo mingi na balongo na biso baso baimakila mabango masopamaka tina ya bonsomi ya baindo oyo ekosala ete ntango biso tokoluka bonsomi soki tomoni yango te bongo bokasi mpe nguya ezala kati na etumba wana bango bazala ndakisa mpona biso matondo mingi na bakoko na biso baso mpe bayebanso balekelaki biso liboso pamba te kozala na biso lelo ezali komonisa kozala oyo bango bazalaki lobi babatelaki baboti na biso mpe baboti na biso na ntango na bango babateli biso po ete biso mpe tokoka bongo kobatela bakitani na biso matondo mingi na yaki pavita oyo amikabaki mbeka batumba ye na mwana mpona kolakisa biso ete ntango tokobunda etumba lobiko ya bayindo soki bonsomi bozali te nzoto oyo eza na ntina te nzoto oyo ekozala kaka na ntina soki bonsomi bozali na yango tobatela makasi bosolo kasi nzoto te pamba te soki tokabi bosolo ntina ya nzoto ekozala te na bongo mpenza eyaki pavita mokoki na lokumu solo matondo mingi makasi na mfumu kimbangu oyo lelo tozali kokundolela bongo tuku libwa na mwambe ya mibu oyo bayaka lisusu kolata nzoto ya mosuni kondima konyokwama mibu tuku misato na boloko fimbo tongo nzanga pokwa
minyoko ya motindo na motindo po ete biso bayindo tokoka lisusu kozwa molobeli epai ya tata moke po ete biso bayindo tokoka lisusu kozwa mobikisi po ete biso bayindo tokoka lisusu komona nzela ya lobiko, nzela ya bonsomi, nzela iye kokumba biso na biso mokili mwa kimia, mokili mwa esengo, mokili mwa elonga, mokili mwa bomoto po ete tokoka kondimama lisusu kati na molongo mpe bongo na mokili ete tozali bato solo na motindo wana ya bozongaka na mokili ya kimia mokimbango na bisika biso biye bozali bokoki na lokumu solo. Matondo mingi na bangunza baso ya mfumu Kimbangu, matondo mingi na bangunza baso baye baza kosala makasi mpona koteya sango ya mfumu Kimbangu na mabota ya bayindo baso na bisika biye bayindo bazwami po ete etumba oyo tokomisa yango na ngomba ya bilaka. Matondo mingi na bankumu na biso baso baye bandimi kozala na biso elongo kati na etumba pamba te ezali biso kobunda etumba ya mabele ntina makasi ezali ete mabele makoka lisusu kozonga na maboko ya bankumu po ete bana na bango bayindo bakoka lisusu kozonga na bokonzi wana ebungisaki biso bonsomi na biso nyonso misato tokoliki ete matondo wana mpenza ekoki na bino. Matondo mingi na banengo ya bangunza baye na bandako na bimbuka na babilongo na biteni biso biye bangunza baza kosalela misala bazali kosunga bango na bandako te kino bongo na esika ya mosala po ete mosala moye solo tokoka kokumba mwango kino ngomba ya bilaka. Matondo mingi na bandundi mantsweki ya bimvuka to mpe bongo basekretere bakambi baso ya bimvuka ya molongo ya bavula ya babilongo na lolenge nyonso bakobengelaka biso esika wapi oyo tozali bakambi solo mpenza. Matondo na bino na lolenge loyo bozali komikaba mbeka butu moi mpona kosunga mpe bongo kosala mosala moye po ete elongo baso tokomisa yango na ngomba ya bilaka. Matondo mingi na bakulutu baso baye na eleko oyo bandimi kosala elongo na bilenge mpona kolakisa bilenge ete ya solo moko baetumba po ntango ezali ntango ya bilaka esika wapi bino bokotatola ete moyindo azali konyoka mauta kala soki tembe kozala biso bakulutu tokoya mpona kotatola mpe kopesa bongo bonzene ndenge bwa biso ete biso kutu bakulutu na bino tokutaki pasi yango elingi koloba pasi euti kala loposo pembe ayelaki biso bomengo te na bozalaka bongo banzene ndenge ya kosunga bilenge solo bakulutu bokoki na ya bino matondo. Matondo mingi na bapondu ya kala pondu ya sika biselele bikula ya mfuta baninga baso ya etumba mobange ya buka lokuta baye bakola na ye basi ya sila. Matondo mingi na banongi baso na mosala monene bozali kosala ya kosunga bangunza na boyebaka lolenge kani mosala mozali bongo kotambolela. Matondo lisusu na babiangami na biso ya mokolo ya lelo baso bayanoli na mbela na biso ya mokolo mwa lelo boye kobakema molongo esengo mpe sai bozala
te oyo abotami azongi kasi abotami azwa nkombo azala na biso elongo kino ngomba ya bilaka. Matondo mingi na batata banengwa bilenge bana bamama batata bana baso baito yanoli na mbela na biso ya mokolo mwa lelo konso mwa zomi na misato bopemi bwa minei ya sanza ya zomi na misato na mibu mokama na tuku misato kolandela bongo manaka na biso mpe oyo ebalani na mokolo mwa zomi sanza ya libwa na mibu koto ibale na zomi na libwa wapi tozali bongo kokundola eleki bongo mibu tuku libwa na mwambe wuta wana na mbanza nsanda kumukimbangu yambo ya bokei komikaba epai ya badongolo miso loposo pembe oyo azalaki bongo kokonza mpe konyokola biso apesaka bongo bilaka asalelaki biso nzela ya bolandi oyo ekozala bongo bilembo po ete biso ntango tokomona likokisi ya bilembo oyo wana toyebaka wapi esika nzela ezali kokumba biso kolandela etumba to mpe ntina oyo bango bayelaka awa na mokili mpona koya kosikola to mpe bongo koya kobikisa biso kolongola biso na maboko ya monguna na bokokisaka mpe na bokanisaka likambo yango wana totombeli baso boyei bolamu yenge kieno mbote mpona biso baso matondo mingi tokolikia nzoto eza makasi pesa nanu ndeko boza na ye mbote na esika bozali wana pesa nanu ndeko na oyenge botuna na nzoto botuna na bokolongono matondo mingi batata banengwa tolandi baloyembo toyoki mateya na baloyembo mokolo mwa lelo tobengami banso tokutana awa na mongo kongo biso bangunza soki tozwi bongo mokolo ya libwa ya sanza ya libwa na mibu koto ibale na zomi na mitano lelo mibu mine po ete bangunza tosangana bwe tobengami lelo ezali mpo ya bokundoli oyo wana mpe bongo kokundola tuku libwa na mwambe ya mibu ya bilaka ya nkumukimbangu oyo nkumukimbangu atiaki na mbanza nsanda tokomi wapi bilaka yango ezali solo ekokokisama to te mosala oyo tozali kosala ekokumba biso ti wapi bilaka wana mpe ekokumba biso wapi tata nengwa elenge biso bayindo tozali konyokwama toza bato lokola bato banso toliaka tomelaka totambolaka tolobaka tobalaka tobotaka
nyonso lokola bato. Kasi soki tokomona ndakisa mokolo ya lelo oyo biso toyei awa totala mokili na biso tobanda nanu liboso na mboka oyo Kongo ata obimi kaka wa libanda okuti bato baza kotambola na bango bayebi na ntina ya mokolo yango te bayebi mpe na yango te baza mpe koloba bato bake kosala nini kuna. Bato ya bokoko bato ya kimbangu mpona nini po bandeko wana ya solo kolia na komela kolata kotambola kobota kobala na kobalisa eza kozangisa bango koyeba mutu azali nani. Po soki bayebaki oyo mutu azali mbele kolia na komela kolata kobala kobalisa mbele koki te ekosalisa bango mokolo mwa lelo. Yango wana tata Nengwa salaka mpe angele ata yo mpe oyo si oyebi kombo ya Mfumukimbangu kopamba te kolia wana mpe na komela wana kobala na kobalisa wana kobota na wana ekoki kobosanisa yo mbala mosusu mwa ntina ya kozala no na kati na mokili. Lelo biso bayindo kolia na komela na biso ebalani te na lolenge bato balelaka na lolenge bato bazalelaka na nyonso ya nyonso. Soki miso eza kozipama okomona te, kasi soki miso eza kofungwama nde okomona. Soki bomoto ezali te okomona te pe okoyeba te, kasi soki bomoto ezali nde omona okoyeba. Bandeko na ngai biso bayindo biso bangunza na tango toza na mosala monene. Biso bangunza ya kososolisa bayindo na ntina ya komiyeba pote moyindo amiyebi te. Moyindo ti atondisi mangomba ebele mpona kosambela. Moyindo azali kokambema te epai ya tata akeli likolo na se. Moyindo akambemaka epai ya tata akeli likolo na se te. Atako aza kobelela o Nzambe, Nzambe sunganga, o Nzambe nga mwana na yo. Elikia ya moto moyindo eza epai ya tata akeli likolo na se te. Elikia ya loposo moyindo ezali bongo epai ya mondele. Bomoi ya moyindo ezodependre na lelo epai ya mondele. Yango ekosala ete moto moyindo lelo na mabota nyonso ya bato to na kati ya baloposo nyonso moto moyindo aza liboma. Moto moyindo aza liboma. Yango ezosenga azonga moto. Soki biso bangunza ya Mfumukimbangu tosala makasi te mpona loposo moyindo kozala kasi. Moto moyindo aza liboma ndenge nini? Moto moyindo azokambema na mondele ndenge nini? Tosololaka mayemaleka po esunga biso toyeba esika tokomi.
tata Nengwa obanda 1491 oyo mundele ayaka awa bolimbisi oyo wapi nzinga nkuu azwaki batisimu o mundele aye na 1482 ntango mundele asali nyonso mpo nkumu ya ntango wana nkumu mokonzi ya Empire Congo azwa batisimo esika azwaki prenom ya Jean babengi ye Jean premier to Jean primaire elingi koloba alongwe na bokambemi ya tata Mpungu Tulendo ye roi tango ye alongwe elingi koloba empire wana Congo oyo ebengami royaume Congo elongwe na bokambemi ya tata Mokeli oyo azalaki représente na Ntaku Nevunda abandi kodépendre na mindele babandi kopesa ye injonction de pasi ya biso bayindo bowumbu ya biso bayindo ebandi eza simple kososola ngo yo mwana okozala na misolo yo mwana okolata costume ya kitoko yo mwana okozala lolenge nyonso ozali kasi soki kaka tata na bino azalaka boyi donc mungamba quelque part epa patron moko soki tata na bino aza kuna yo mwana na ye oye ata oye na voiture ona ye koluka tata na ngai pa asalaka sikoyo mwana ya patron azoloba na tata na ye papa mwana ya boyi na biso aye kolanda tata ne na mosala nayebi te mwana wana atako aye na motuka aza na valeur penza epai ya patron ya tata na ye te aza na valeur te parce que tata na ye aza boyi quelque part et surtout grave soki bango babwakaka makolo ya soso eke tata na bino arekiperaka bamichopo na makolo ya soso wana po amemaka na ndako alors sante oyo mwana akoya nango soki aye kolanda tata na mosala sante wana bakobenga yango sante ya nini ya biloko tobwakaka bongo sante wana alors bokanisa bandeko na ngai ntango tolobi ke moto mwindu aza liboma esengeli azonga na etat de conscience mpo alongwa na kiliboma na ye mosusu alobi fumukusu ozofinga bayindo baza maboma nafingi te nalobi moto mwindu aza liboma aza lokola ya liboma po soki eza bongo te bandeko na ngai moto ya liboma alelaka wapi na fulu moto ya liboma alatelaka wapi na fulu moto ya liboma bisalelo na ye azwelaka yango wapi na fulu bato baza normal oyo baza conscient baleba manzanza babwaki basaleli bamatuka ebebi babwaki balati bilamba basaleli ebebi babwaki na fulu bale biloko oyo ebebi babwaki na fulu moto ya liboma nde ake na fulu kuna kokende kolela bongo te bongo alors soki lelo biso bayindo mindele bale ngulu bongo makoso ya kobwaka mpona bambwa soki mpe kobwaka mpona babwaki awa bale dendon bisuka babwaki awa bale soso makolo ya soso babwaki awa balati enzuluki babwaki awa boyebi bino moko bilamba tombola baradio ya tombola bamituka tombola basani ya tombola ya tombola nyonso bango babwaki elingi koloba fulu na bango eza afrike sikoso babwaki biloko wana na fulu baafrike mpe biso mpe bayindo tozwi tobwaki to ya kolia tole
ya kolata tolati, ya kosalela tosaleli. Ya kodia tole. Siko so mundela eko kuta yo za ko nguluta mokuwa ya likoso oya yebite abwaka kiango. Akocho ne sikani. Est-ce que bato balata ba costume opena bazaka mwemba musuna motuka baleka katepa ba mama makoso oh non mama tielanga no mwa makoso lekisa ngo mwa pilipili. Ego musiko. Cravate no siko mundele tango azotala yo zonguluta lobi. Oh. Ça, c'est un homme ou bien c'est un chien? C'est inconscient ou bien inconscient? Alors, le babongo. Quand il y a les causes, moi, il y a un goulou, na yoko, mais ça va. Mais on va boire qui? D'une un niveau plus grave. Sous-vêtement. Atabino moko. Est-ce que Moutou a aucun de somba sous-vêtement baninga balata? Vraiment Moutou est au sale. Mais balobi wana nde umelaka. Ndeza kana ntunga mindele. Hein? Ezaka ka mutali bongo mutakoko sala biloko bongo. Oh non, moni ba dra ya tombola ezalaka kitoko. Oyebi ne sike utite. Ba musu uti na hotel. Ba baluka nango. Batie malasi. Mais ceux qui babaluki ils ont biloko di babe. Basani ozo ke nowela na biloko, balela na ba restaurant batu babwake na basoyi, basala nyonso kangisa. Bwaka kuna na fulu, o eza susu ya kosalela te batu mwindu balobi de ropa. Sikoyo yo mutu, yo kananu mutu, okende ko vivre na bilokos. Bilokos, eza biloko tati. Sikoyo, mutaliboma asombaka, atekisaka, to alokotaka. Sikoyo, baoba kendeke na bilokos, baza bato, baza conscient, to... Oyoki bana bazo bundela motuka. O eza tout mombamba. Otunye, tout mombamba ya mbula. Eza d'Europe. D'Europe ngo nini? Silisana note eza occasion d'Europe. Occasion ni ko ba profiter. O quand occasion eza nini? C'est que eza occasion sala nini? Profiter. Banani va profiter na occasion wana. Na mutuko babwaki mais awe yeza Ombaba, mutazo tambola nango pemba la mususu tali PDG, ministre, général, colonel, azo tambola na occasion. Obabwaki. Abo biso ba indo to tambola kana biso nango et pas na biso eza tunyo. Badongo ke. Angunza yenge muzulu. Yenge batoto ezaleliwa nekosila mokolo nini tozolia tozomela ingetame tozolia te tozomela te parce que biloko tozolia elongo bani te mpo na sante na biso. Alors est-ce que mutaliboma akufaka mpo na microbe ya biloko akende olokota bongo mutu mwindu akufaka mpe na microbe mutu mwindu mpe alobaka ke ye akufaka ne na microbe te. Ekas, boyoka tango te. Ke mutu mwindu akufaka na microbe te. Poni na lobaka bongo. D'ailleurs même ye mundele atalaka lobi te. Mutu mwindu akokufa na microbe te lokola biso. Parce que yambo nanu esika kaka mutu mwindu avandelaka elembo liboso eza sali te. Soko niweba kaka mutu mwindu azalaka we elembo liboso sali te. Na bawenze. Kende na bawenze. Biloko batandi lobi esima lobi tozo naki na posa na somba ta mwa ndunda na selemba ndenka na tali na tuni toyaki na baona motuka bolimbisi nano nayebi te soki ngai nde nazomona bien te ndunda oyo babwaki
biso bazotekisa mokonzi bazotekisa omoni te batie na talo donc otali donc fulu na ndunda babalani kaka boye me bokeseni eza kaka ngambo ya ndunda batie batalo sikoyo likanisi eyelinga lokolaki na posa ndunda likanisi eyelinga nasomba kaka me sikoyo nakanisi bayeba kolambela ngai yango ekosenga batokisa ngo soki batokisi kaka kindunda nyonso esili donc nakolia lokola makasa akokosi batafuni bontina nini nasombeli ndunda namoni yango te nayebisi bango toleka kaka eza mosala biso ya koteya banengwa oyo topusani mwa liboso mwa embouteillage ezalaki tata moko aleki biso kaka pembeni boye natala kaka banzinzi bapumbuki nini yango ozomona banzinzi osi bayokanga ntina motoka bi mokonzi bwa kaka lisu na nga bokuna natala kaka kuna boye bambanga balolemo somo bongo soso moko namonaki wana pembe wana po azalaki anémique donc avant baboma ye makila emisilelaki pembe ndundu kutu te leka ndundu bongo siko banzinzi na babiloko yango wana siko naza komituna eske bato mpe bazosomba balobi mokonzi bongo soki basombaka tembele bamamo bayaka kaka natuni sikoyo eutaka na poto kaka banzinzi bayeli lolemo bango bamileli avant eteni na bango yo mutu bongo ya kozwa ya yo nsima sikoyo toza komituna na nyonso wana soki mondele aleki wana kuti yo na banzinzi ya bongo eske kondima yo oza mutu wana nga alobeli wenda selembao bato asimba zigida mpe bayebi na zando mpe boyebi na molongo ya bavivre frais kuna kutu soki okei baoyo baza na solo nani zolo ya bato nga nayebi wana eyokaka solo na musika nayebi te na pavillon wana soki bakokokota bongo bamai na se solo ya mai wana mai oye moko mbisi kutu awutaka eza ta na solo wana te nayebi te babengaka yango solo ya nini lwenya lufuki zeyi nyonso alors bozomona eta wana meme mindele babwakaka biloko na bango awa siko meme baprésident na biso lelo bamei kokende na poto baye na bato baza na bacostume baza na bacravate bazoloba lopoto mindele ntango bazotala ete oza président ya babilokota yo mpe oza ministre ya babilokota oza DG ya babilokota oza général ya babilokota yo mpe oza professeur ya babilokota na yo moko professeur otangisa kaka kibilokos kaka po yo moko mpe tinengo oyeboye motuka ya bilokos mbala mosusu mpe na kazaka olati mundele atali yango atiaka elembo awa atali oyo yango nabwa kaka nayebi te bandeko na ngai me motu alati aza fiere parce que alati bongo azosepela azodondwa me kodondwa na bango wana eza kaka entre biso soki babimi bakende meme pa bamindele pa baasiatique me barabe pa bachinois eloko eza te d'ailleurs awa boyebi ke balibanais omona libanais azosolola na badirigant na biso mbala mosusu na lolendo nyonso me libanais wana aza commerçant bazosalele bacouverture nyonso wana bozomona yango ezolakisa ete nanu tokomi na bomoto na biso na
nanu te tozolobela makambo eza solo mpona nini bongo makambo wana ekosila mokolo nini makambo wana ekosila lolenge wana ekosila mpo nyonso bozomona eutaka na niongo biso bayindo tozalaka ata soki balobi ote nzambe nde moto asalaki boye te o biso bakoko bino bakoko na bino bazalaki mayele te komikosa te bakoko na yo moyindo bazalaki mayele makasi koleka soki olingi oyeba mayele ya bayindo tala yango kaka na boye tobandela kaka na biloko yango bango bamindele basalaka eye awa biloko wana eye surtout neti na babiloko wana mode d'emploi eyaka te eye te kaka boye me mutu mwindu kotala kaka akobongisa yango kaka ndenge azotala yango ayekoli yango akobongisa yango eza na biloko mosusu ezotambola awa soki otali na ye moko mondele azokamwa mpo ndenge nini mutu mwindu azoparvenir kotambusa na eloko ya boye omoni soki oke lelo na mai ya makelele okende okuta mbala mosusu moto gizi boyebi moto gizi me nayebisi bino moto gizi eyaka awa na 67 soki bokanisaka depuis 67 pièce de rechange eyaka te soki mpona kotambusa yango ti lelo bayindo wana okende okuta na bakibutu ekotaka akuna bafile de fer bato bazwaka omoni mpenza bazwi nini bloc moteur ya Peugeot bazwi kilas ya Mazda Villebrequin mbala mosusu ya Mercedes donc sangisa bongo motuka yango ye moko mokumbi nango ye moko mpe mécanicien nango ye moko moto ayebeli yango mayele lelo soki okoti kuna okoka te place yo ozomona levier ezalaka première vitesse wana nzoka eza quatrième e mosusu ozomona aza na leki ne moko boye bakendeke na ye soki alinga tia vitesse ayebisi kotisa mona leki na telemi azofina po vitesse ekoti mais ezotambola omoni mais ingeta wana nde mayele me na kati ya kiliboma parce que ezaka lokola moni ntango tobanda kolokota bamanzanza na bafulu soki tosali motuka ya manzanza toti babouchon me ngai nazoyeba mokolo moko baninga mibale babundaka mpona linzanza cornebif po fale tosala batrain siko train wana fo bolokaka mito ya nani manzanza cornebif mpona bosalela yango bobongola yango boye siko manzanza emonanaki kaka misato na fulu oyo ya misato wana moninga ngamutu namoni ge ya manzanza me manzanza wana bao babwakaki yango esi esili ntina me bato ya bilokota bamoni yango sikoyo biso awa wakindoki ezobima te mpona babilokota e bamosusu kutu bakoma koloba moni motuka oyo etambolaka na butu na moi etambolaka te alors mituka yango mpo etambolaka na butu fo ezala kaka kisaka kimbambala mituka ya sika kuna na poto wana babinelaka yango te tokomoni makambo oyo nyonso wana elakisi vraiment ete biso bayindo toza kovivre te kasi tozali kosurvivre eza lokola bato babwaki bango na mai baza deja na liwa me bao bakobika basurvivant do lokola biso tovandi na kati ya microbe
tovandi na kati ya fulu, tovandi na kati ya sanité, tovandi na kati ya liwa. Donc ti ozolia eza na bacorne bif mosusu ozolia eza déjà expiré, bachange badate. Eza na bakisi mosusu tozosalela na bahôpitaux bachange badate d'expiration. Okutani na mwa libaku esimbi obiki, esimbi te olekani. Donc bomoi wana eza bomoi ya bomoto te. Ekosila ingete, ekosila ndenge nini? Yango wana esengeli toyeba biso bayindo boye ete ntango miso na biso ezomona bato na bato soko omoni mundele aza mutu ma aza yo te, oyo aza mundele aza mpe na mabele na ye. Soki aye awa ayeli bolamu na ye, bolamu na yo te. Ata omoni baloposo nyonso mutu na mutu akokotika epai na ye ta ye epai noko na intere na yo ekozala te. Alors biso bayindo tosengeli toyeba ete biso toza na ya biso ngambo, mindele mpe ya bango ngambo. Kasi boyebi soki ekozala na biso te tokonyokwama, kasi soki boyebi ekozala na biso tokonyokwama te. Po tokoyeba sikoyo nini oyo biso tosengeli kosala. Yango wana tata Nengwa ntango toza kobunda etumba oyo ya bayindo tokebela bizaleli na biso, parce que bizaleli oyo mondele mibu kama mitano mobimba latisi biso ezali bizaleli mpo na esunga ye akoba kokonza biso mpe akoba komonela biso. Biso bayindo toza manaka moko na mindele te. Lelo tata Nengwa tovandi awa tosangani bangunza biteni na biteni. Mundele ayelaki biso likabo ya liwa ya nga naleki yo. Tango nyonso bato bakomona bakovanda na esika ete nga naleki yo, yebaka bosi bokufi bino mibale. Pamba te nga na yo esengeli tosalisana, kasi tozala te nga naleki yo, parce que na nga naleki yo liwa. Donc bizaleli mingi yo mundele atondiseli biso yango tozotambola nango mpe tozosalela yango mokolo na mokolo. Eza bizaleli ya tata mokeli te, eza bizaleli yo mundele aimpose biso mpe alatisi biso tosalela. Balongo yenge muzulu, yenge vantoto, matondo mingi ya mwana bomoni te. Koyeba eza na tina, soki oyebi te eza mabe, soki oyebi te eza mabe. Koyeba eza na tina. Tala mayema lekaka mpo na biso bayindo ndakisa na bosangani na biso bangunza ya mfumu Kimbangu. Tozobundela bolamu ya bayi mokonzi na biso eza nani? Mfumu Kimbangu nde mokonzi na biso. Kasi botala nanu ezaleli na biso na kobanza ekipe tango ezali bozobeta championnat. Tango bozobeta championnat objectif ezali tobima premier, tobima champion, tozwa coupe. Bongo yango wana ntina ya ekipe bongo. Mais na kati ekipe tozali bajoueur, capitaine azalaka, vice capitaine mpe azali. Mais na kati équipe toza na baattaquant, toza na bamédiateur, toza na badéfenseur. Biso nyonso wana nde tozosala bokasi ya équipe bongo. Sikoyo botala na équipe wana bazobeta championnat. Esika bazobeta championnat baganye parce
que batie babi. Mais ça dit que moninga na bango atie bi. Bi wana ba gagner nango. Ba toute équipe wana est gagné. Ba gagner batie bi. Oui, ba gagner match na combien? 1-0. 1-0. OK. Deuxième match. Ba yeli susu ba gagner 2-0. Ka moninga wana moninga na bango atie bi 2-0. Hein? Et ça le coup ya équipe ezo sala nini? Karaté bazo beta match coup. Po bazwa coup. Sikoyo ba journaliste ba sepeli ba bengisa ba joueur équipe wana. Ba bengisi bango. Ba bando solo na bango. Ah équipe na bino ezala makasi en tout cas to banga kabino. Surtout match au Bouto Beta. En tout cas, tu sais pas qui pensa. Boche, non, babi wana boche qui est là qui kitoko. En tout cas, joueur wana, tozo bangaye. Moninga joueur alors, aniye. Mais babi wana eza babi akisi. Hein? Donc quand on est ça vrai bi, eza babi akisi. Eza babi ya magie. Et puis si sur le coup mon équipe. Donc il n'est pas nabino ba bi penza ya ki meilleur joueur des alakate. Hein? Donc ba bi pas nabino so ki to linto mona ngo ezaka ba bi ya kisi. C'est que bino pe mokolo boko tia bi e kozalani. Parce que pas nabino boza nabino na meilleur entraîneur te ala kisaka bino ba je malonga. Oyo bokoki pe kobimisa ba meilleur joueur na kati na bino nzoka soki même bitere chebi soki ba défenseur na sima ba CD ba match musu pesa na kabozo gagner 2-0 gardien encaissé 3 buts bo gagner kaka bo poli parce que ba bina bino na sima ba protéger ngote mais bongi na sima pe ba protéger ba bina bino bo tie mati bongo siko tango neti tozalaka nezaleli ya kofingana ke te omoni baokuna bango basalelaka bondoki baokuna basalelaka kisi baokuna basalelaka boye topesaka lokumu na mfumuki mbangu ubie tolakisaka ete mfumuki mbangu aza akokoka te akokoka kopesa biso mayele te akokopesa biso bokasi te akokopesa biso nguya wana ezaki mundele na kati na yo parce que soki bomfumuki mbango ezali yambo nano esengeli oyeba kondima moninga na yo parce que tata mokeli apesi biso nyonso bilembo tosangisa yango bilembo wana mpo na esala mosala ya mfumuki alors na bamasanga tozala lelo tosangani awa biso banso kombo ya mpumuki soki banguna baye boza siri ke bakopona bakolobaki te totala nano nani tokosala mabe nani tokotika obien bakolobaki oyo nyonso baza bato basambelaka mpumuki mbangu s'il faut kosala bango mabe eza bango nyonso. Alors ceux qui m'ont akosangisa biso po asala biso mabe mpo na nini soki biso tolingi tobunda na monguna tokabwana babundi ya mfumuki mbangu yenge muzulu yenge vantoto yango wana soki tokolongwa na nga na leki yo te ekozala mabe me tolongwa na nga na leki yo mpo tokoka koyeba mosala oyo toza kosala ezokumba biso wapi nini tosengeli kosala mpo lelo biso tozondimela mfumuki mbangu te lokola ndenge kondima oyo ezalaki na ngambo wana kondima oyo biso tondimeli mfumuki mbangu ezali kondima ya tata mo me yambo tondimela mfumuki mbangu biso tosengeli toyeba eske eza ya kondimela mpe mfumuki mbangu
soki ntina ezali te tokondimela mpe bango te po tondimela bango esengeli ntina ezala toza na kati ya christianisme bazotanga babible tozotanga balongo te mokolo ya lelo eza na ntina biso banso na babyangami na biso tokolobaki nzonzi tokoloba nini kinzonzi ekinzonzi ezali ke yo koloba ye kuna mpe akoloba bo bakoyoka bayoka o bakoyeba nani aza na elonga kinzonzi wana po tosikisa miondo ingeta toyeba nani awuta wa nani mpe azali nani balongo ke ingeta bango balobi ote nzambe moko mwana moko mpona mokili mobima tolandi yango tokei kuna tokoma kuna mindondo lero bakokabola biloko ote liboso bana na ngai bino boliaka oyo ekweyaka na se ya mesa likambo to likambo te toleka boye tozonga boye tata ngo wana tobelelaka yoka ye moto asala biso me ndenge nini tata oyo atiki biso balesaka biso bisuka dendo balatisaka biso basali te bandeko na biso basali mandoki baye bakaboleli biso balobi tobundaka biso na biso tozosila bango bazobeta miziki bango bazobina likambo oyo ewuti epai tozwa nano buku yango bayelaki biso malamu toloba nano yaya tovanda ta tobanda kofungolaka yango moko totala nano masolo yango eza na kati tobandi kofungola te tobandi kofungola bana ya tata moko mama moko tobandi kofungola toleki na biso tokoma na esika moko bazoyebisa abraham oyo abraham ndenge okati banyama boye obosani bandeke bana no bakokende na bowumbu na mboka mopaya bana na yo bakokende bowumbu na mboka mopaya kasi mabele yango eza kaka ya tata moko oyo mpe bana na ye bango wana baza na mokili mo me sikwa azosolola na oyo balobi kaza kamaradi na ye bana na yo bakokende na bowumbu na mboka mo likambo to likambo te efungola biso nano mwa mayele eske nzambe mpe akoki kozala na mabele moko ya bopaya na kati ya mabele oye moko akela eske bana ya nzambe bakoki mpe kozala na mabele moko ya bopaya na ndako ya tata na bango mpona kobanza tata moko aza na 40 parcelle ya ye siko atie bana ne bavanda na mapango yango akaboli te alobi bana nga mapango nyonso ya bino siko soki mwana moko alongwe na lopango mosusu ake na lopango mosusu aza mopaya avant azala mopaya omwe tata akaboli bongo po akoloba soki olongwe na lopango na ye oke na lopango ya moninga nde okomi mopaya epai na ye po moninga wana aza na mibeko na donc soki mokili eza ya kosangana soki mopaya akozala te me ntango balobi na abraham ke bana ne bakokende na bopaya elingi koloba mokili bakaboli ya yango efungoli biso mayele ya yango suka nango batekisi mutu parmi bana wana ya ye tata wana abraham aboti bana na ye mibale ismael isaac aboti jacob na esau
Jacob aboti bana nezo minami bane batekisi ndeko na bango en Égypte. Siko ye Abraham na tango wana ayaka na Égypte kala. Ayaka kokuta Farao, Farao aza roi. Roi elinkolo bazana asana bokonzi asana batu. Bonde ni mokile ke no banda susu na Abraham. Oye koko ya bakoko, bongo siko kote ya Farao wana. Kuna bakoko bazalaka te. Elinkolo bezo pesa mwa bilinga. Bongo kondime bandi kokoma na doute. Elobite tolongola nanu kondima tocha sikoyo kososola to analyser makambo yango. Nde na kati ya koanalyser bayebisi Abraham bana nde bakokende na mboka mopaya. Mboka ngo mopaya eza mboko ya kala na mwasi na ye oyo abalisaka pa Farao kuna apesaka kutu na mayele mabe. Nde bapesaka ya Agar Nzambe ya mokili mobimba. Babengani Agar Nzambe ya mokili mobimba. Nani Abraham ayoki mawa Nzambe alobi sala lokola mwasi no abinge. Likambo te. Yo Nzambe ngakutu mutu. Nalobi mwasi na nga penza na mwana na benga na epo na zuwa ya Sara mbanda. Nzambe alobi sala kako mwasi asala. Babwaki mwana na desert. Mais ya pasi makasi eza nini sipoko landa lisolo yango. Balobi libota ya Jacob. Bayaki na Égypte babotani bakomi ebele. Tango bakomi ebele, ye Jacob wana lipara bundaka na Nzambe susu na kote na bango. Bongo mokolo yango tongo etani lere babundi na butu babundi tongo etani. Jacob akangi Nzambe nelamba. Likambo Nzambe azoloba na Jacob tikanga ina kende ya lobi na kotikote. Le Dieu tout puissant combien impuissant liboso ya Jacob. Jacob akangi nelamba Nzambe ameka kopumbuka azoko kokende te. Ameka kolimwa azolimwa te. Tisuka nango Jacob alongi. Nzambe alobi yekuta abana tika yo fo pambolanga o banda lelo kombono ekomi Israël elinko lokubunda kana Nzambe bande kona ngai Nzambe tata mokedi obunda naye wana fweza la kaki Nzambe o penza o soki owana okangi penye ni lamba suko elamba ngo ya ndenge nini ye Nzambe akende kola. Foto kebela kama solo mususu. Oh, jamais penda yo tata mukolo boba betela ko masolo andengwana. Okelo ndima kango. Et puis on ba Israël linkolo babunda na Nzambe. D'ailleurs kutu ye Nzambe siko obunda kanina makofi na bambata na bafimbo. Bon, ao bandimela kango na kala to meka kaka. Bomba manzambe. Bomba matata moke. Okokate. Mais webi ke Nzamba Bible ba bomba makaye. Mais atata ngayoka ki makolo Nzambe asalaka ni. Akimi akeko bomba ma. Tango pokwa ekokaka. Nzamba ye sika bakutanaka. Amoni bango te, bango si ba bomba maki akomo luka bango. Ata ozawa. Ya lobi na bomba mi. Oyo kali solo, ezala na Bible kuna na Genèse. Pona sana bilambaki. Donc Nzambe a évité que
makambo si ekongwanaki ona nayebi so kozangi bilamba kasi mwasi opesaki nga se kolembuma yo kolembuma Kalongo yenge muzulu. Mais plus tard, balobi nzambe wana, il paraît le Dieu tout-puissant. Amonako eleka ezali pe, mais ada abomba makiye ya monaki ete. C'est un problème grave, hein? Yango wana, epa na biso wavuna, soko tikali wana toko kanga. Ingeta tozoya nde na bongo bandeko na ngai nzambe wana kako babomba maka wana ye wana lisusu aye lisusu babundaka mpe na ye lisusu nzambe yango okuna babomba maka ye koto babundi na mutu alongi ava tika ye na elamba atikali kopambola ye nzambe yango so plus tard akoya lisusu sikoyo pasi nyonso kaka tozolandela kaka tozolandela likambo yango esika ayokaki nzambe wana bana Israeli wana babotani sikoyo bana nesengelaki bazonga na mabele na bango ndenge tozotanga bazonga na mabele na bango batika mabele ya Pharaon mais sikoyo Pharaon azalaka mokonzi na Egypte Egypte ezalaka na continent ni na Afrique c'est que bayaka na Afrique Pharaon azalaka kozala wapi na Afrique alors sima ya mibu bango wana bazozonga na mabele na bango mais po bazonga na mabele na bango Moïse baponaki abomi égyptien atiki israélite lobi na tongo abomi akuti israélite na israélite bazobunda mais bino bozobunda boyebi te boza bandeko bango olingo koma biso ndenge obomaki égyptien lobi yalobi bato balingi barevese ngai balaki ya Pharaon nde akimi pa bokilo na ye Jetro na Madian kuna nde ake komona na susu na nzambe wana me na Bible balobi angelu ya nzambe nde amonani na Moïse alobi te mokela bikela mobinso angelu ya nzambe siko angelu anazobisa Moïse nayoki kolela ya bana na nga do ya bana na ye ayoki kolela ya mokili te me ayoki kolela ya bana na ndenge baza konyokwama na Egypte na bele oyo alobaki ya bopaya yango wana te alors kuna aponi Moïse wana baponi ye Moïse wana auta koboma égyptien donc abomaki mopaya abatelaki baisraélite elingi koloba Moïse soki tozwi na mibeko ya nzambe aza assassin bongo mais sikoyo nzambe wana ke kopona assassin po abimisela ye bana na ye eske ezali te mpo Moïse abomaka égyptien yango wana ya monaki no lokolo bandoboma bango seke eza malamu mpo yo nde ozala esprit wana ekopermettre obimisa bandeko na yo to ntango nzambe abandi kopona na baassassin nzambe wana aza nzambe ya bolingo il faut kokebela ye mpo ye ayoki kolela ya bana na ye alors batuni ye kombo na ye alobi azali oyo azali nzambe ya Abraham ya Isaac mpe Jacob ye aza na ye ya mokili mobimba parce que kutu ntango azotanga Abraham atangi Isaac asote Ismaël ntango azotanga Jacob asote Esau nzoka bongaki aloba ta nazali nzambe ya Ismaël Isaac Esau Jacob mais atiki Ismaël na Esau mpona botango ya suki na Jacob bino bayindo bokoti nana botanga kombo ya bino oyoyo akota na formule wana pe na shema wana aza te baya kotangela yo koko na bino Abraham
Mais Abraham wana yaka en Égypte azwaka ndeko na bino Agar. Alors ceux qui bino boza ba égyptien Agar azana ndeko na bino. C'est quoi Abraham azana? C'est meki. So nini c'est quoi abongo na kakoma kakoko? C'est meki. Akoma koko obele la kaye. Bandongo ke bangunza yenge muzulu nde sika likambo eza wana siko toyoki ayoki kolela ya bana na ye nde aponi bango aponi Moïse po azwa bango bakende siko ntango bazokende na mokanda ya Exode chapitre 3 verset Dewano yetina 6 oleki 6 opusani liboso tango komi na 18 d'abord na 12 Exode 12 verset 42 tobandi na liboso na 3 Exode chapitre 3 wana tozodéveloppe tango tokomi na verset 18, 19, 20, alobi, po bozonga maboko pamba te, l'air bozozonga na mabele na bino, botikala ko dépouiller b'Égyptien. Ko dépouiller. Bao boyebi français linko lobani. Boyiba biloko na bosukola bango na biloko na bango. Ezaleli wana balakisaka bango na tangwana. Yango te basalelaka ti lelo. Mokolo nini bakondane yango ezate yo bato oyo na nzambe na bango wana atinda bango badepouye biso bazwa biloko na biso bameme pa na bango mpo bazalaka na biloko te bongo soki otali na poto manga ezali safu ezali manioko ezali ngube ezali soso ya botaka maki ebotaka bana bazali na banzi nyonso eza te diamant or cuivre nzete nyonso eza te siko bato wana na nzambe wana mpenza aza nzambe oyo aza na biloko ya mokili mobimba te parce que d'abord eloko azotinda bana na ye basala neti biso boye na poto tokende oyiba nini biso neti toza boye na poto tokoanvie nini Tone loko to konviye kuna te. Ingeta me musala bi meno me mpumus tozo kende kuna pona ba mituka na badako batongi. Soki zaka pona manioko na banguba na koluka diamant or na cuivre na argile. Okende poto kusala ni. Malala na bango ezanga mbuma soko lele loko lona ni. Balongo yenge muzulu yenge bantoto nde toyeni sika wana nzambe natindi bango moyibi bato wana batikali mpe koyiba biso bakei tomeki kolanda bango il paraît badindisaka biso na mai mpe basepelaka na ezaleli wana sikoyo na ntango wana bango bazoboya baegyptien soki yo égyptien olandi bango oke kokutama na kati na bango bakobengo espion te bakoboma yo te eske bana Israel bakokoluka bolamu ya baegyptien oyo banyokolaki bango alors soki baeuropéen lelo bazali badescendant ya baisraélite wana oyo baegyptien banyokolaki bakoki kolinga badescendant ya baegyptien bakotikala kolinga bango te tokobi kaka na buku yango toke kokuta esika moko na Exode chapitre 12 verset 40 na 42 balobi séjour na bango na Égypte ezalaki ya 430 ans. 430. Donc ebandaka ntango ekokisi 400 ans ozwi na 30 ans ya matabisi bango bazongaka epai na matondo mingi biso mpe na mayele na biso po tokomi na ntango mayele tozongi epai na biso bandeko tovanda nano tovanda totala likambo malamu
bato bavandaki epai na biso 430 ans na Égypte. Égypte eza na Afrique. Lelo barabe moto bazalaka kuna kala ezalaki barabe te. Ezalaka biso bayindo totala yango malamu. Lokola bato wana bayaka na mabele Égypte bavandaki 430 ans. Tonyokoli bango. Sikoyo bango bamindele mpe bayaka epai na biso. Ntango baye roi Nzingankuru azwi baptême. Baninga bozolanda. Sikoyo azwi baptême. Mbala moko babandi kotekisa biso. Donel babandi kotekisa biso. Seke tokomi baumu. Babandi konyokola biso. Boumbu ebandi. Boumbu wana esengeli mpe esala nini? Esila. Seke eza nyongo. Eza nyongo kaka. Eza nyongo. Bandeko na ngai. Alors, il faut total nyongo. On faut esila na 430 ans. 430 ans. Hey! Bandi kalikili. Bino nyonso kuna bozo babiki, hein? Oya salaka pena calculatrice, salaka, oya pa kosalila na mabele, salaka. Nyongo eza 430 ans. Pas 1491. To sala calcul bandeko. Roi azwi baptême boumbu ebandi. Siko tozwa 430 ans to bakisa. Donc nyongo wane kosila 1491 plus 430 osali boye 1 osali boye 2 osali boye 9 oh 1921 nyongo kosila na 1900 balongoke alors tobandi koluka epai na biso makambo nini na 1921 to baluka bototuni bakulutu bino bato bozalaki na mokili oyo makambo nini elekaka na 1921 makambo elekaki na 1921 atelemaka ntango atelemi alobi naye kobikisa bayindo oyo wana tobalola nanu misu boye eza nani oyo ya 1921 ingeta Kimbangu 1921 alobi nini bayindo koyoka ngai tozonga na bokoko na alobi bayindo
bokeye epai ya papa soki bolingi bobika samba nkulako soki tosambeli ba Abraham na ba Moïse bakoboma biso ndenge babomaka Égyptien. Malamu biso mpe totala na ngambo ya bakoko na po toyebisa bango bakoko na biso esika bozali bosala nini bola bakoko lelo bakoko tokoki ovanda bakoko balongo batangeli biso balobi 1921 oyo atelemaki wana mfumuki mbangu bogele meso ingeta mfumuki mbangu baye po bayindo banyokwami mingi bateki bango bakomisi bango bazoba bakomisi bango bizengi sikoyo ye mfumuki mbangu tokolanda ye mpona mpenza nini balobi asekiki bakufi alobisaki bababa asalaki eske mfumuki mbangu alobisi kaka bababa atelemisi bakoka amonisi bakufi miso soki ezalaki mpona yango eske mundela kokosila tosolola moke nano neteni wana balongo yenge muzulu yenge vantoto lelo ndenge toza boye po lelo autour ya mfumuki mbangu masolo mpe ezoleka ebele likambo mosusu ezokabola biso bamosusu balobi mfumuki mbangu atindama na tata mokeli soki tozwi 430 ans tuka eza kaka tata mokeli moto akoki kotinda ye bongo po moïse oyo atindaka ye ezalaki die d'abraham d'isaki mpe de jacob ye nzambe wana ya abraham isaki mpe jacob ntango baisraélite bazalaki na bowumbu epa baromain atindaka yesu po akende kovanda na kiti ya israele wana akorenie na ndako ya israele kasi na bokonzi ya davidi bongo eske david azalaka roi ya mokili te david azalaka roi ya mokili te azalaka mokonzi na israele alors soki israele eza jacob israele esau te alors israele aza mpe ismaeli te alors israele aza mpe pharaon te alors israele aza mpe égyptien te alors soki aza égyptien te aza mpe africain te alors soki yesu ayaki oyo bakomi na dik 1:33 ayebisi marie ke yesu aye mpona akende kobikisa israeli mpe avanda na kiti ya bokonzi ya koko ne david koko na ye david e batangi généalogie ya yesu na matie wana bakoko ya yesu nayebi te
Bao kongo la Bible si bomona ba kombo na bino kuna. Makengo pazalaka. Chibwa kwa pazalaka. Azalaka te. Telem souffre ezala mafuta. Azate. Ah. Mais comment vous dites que mukanda bakoko na biso mukanda tata mokeli siko tata mokeli asali buku mobimba zanga bakoko na biso balongo yenge muzulu yenge batoto sikoyo Yesu azalaka na 72 disciples batika les 12 apôtres 12 na kati ya bayekoli ya Yesu nani boyebi akenda likolo azate ingeta na Matthieu 15:24 Yesu alobi atindami kaka mpona meme ebunga ya Israel. Ok. Il paraît Simon de Cyrène amemisaka Yesu kufa. Hein? Balobi Simon de Cyrène azalaka il paraît mutu mwindu ndenge na yoka na bateya ke pa mususu. Sikoyo Yesu ba condamné ye pona ba Yuda. Un condamné à mort amemi kuruzi na ye azokende. Simon de Cyrène awuti bilanga. Condamné à mort ata mai ya pamba bapesaka ye te. Condamné à mort bapesaka ata mai te parce que olingo kufa na yo bo bakopesa mai kwani. Preuve Yesu pasengaka mai mais bapesaka ye ni vinaigre pona omelango na okokendeka na condamné à mort. Siko mawa wane utaka wapi? Simon de Cyrène asali ata mbeba te awuti ne bilanga. Oh non, yo mema croix ya Yesu. Siko soki Simon de Cyrène azwi croix wana mema, siko kolo kuruza kendeki wapi? Na ngonga wana. Point d'interrogation. Lifuta nini bafuta Simon de Cyrène? Soki Simon de Cyrène ye wana mfumukimbango. Siko peuple ya mfumukimbango, Yesu siko atiki mindele bazoli ya dendo, peuple ya Simon de Cyrène, kadendo. Est-ce que Yesu aza reconnaissant na Simon de Cyrène asungaka ina kuruzi? Te. Soki pe Yesu aza na bonzambe na kati na ye, tokondima teke Simon de Cyrène asalisaka ye. Po soki Simon de Cyrène asalisaka ye, Yesu akondima te lesisa bana na Simon de Cyrène bisuka dendo. Alors histoire wana to efasango. Eza te na kati na biso bayindo. Eza te. Toutefois. Sikoyo na Matthieu chapitre 10. Na Matthieu chapitre 10. Yesu azoloba na bayekoli na ye. N'allez pas chez les étrangers. Bokende pas bapayate. N'allez pas chez les Samaritains. Bokotanga biboza verset wana. Matthieu chapitre 10. Verset 6 à 8. Azopimela bango bokende même papa ba Samaritain oye moka betela ka disolo mo Samaria malamu. Bokende kuna te. M'allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Siko verset nini oyo Yesu alobi ke no na moni bayindo bazonyo kwama lor yo mfumukimbangu kende kuno kende kobikisa bango. Bopesa biso verset wa. Sate. Soki bayekoli na ya pekisaka bango. Siko butana na motema wana. Siko yeba kutana kwa wapi na mfumukimbangu kwa isake na poniyo. Donc mfumukimbangu akoki kotinda mepai ya Yesu. Toza la claire. Wana eza lokuta ya mundele. Alinga sala la kisalokola Yesu azali kolo ya mfumuki. Nzoka mfumuki mbango azali bilaka ya 430 ans. Eka. 430 ans. Ya nyongo. Tangu nyongo esili, logique makambo pesi. Soki to komitina lelo pona ni
mayele mabe ya mundele alotoka na mfumukimbangu sikoyo ye mfumukimbangu eske ye moko pa lobi ke batinda ye na Yesu ye mfumukimbangu alobi penza ke ye ayikosala nini comportement mfumukimbangu ezali oyo biso soki toyoki ndenga se comportaki biso pe toko se comporter kaka bongo alors botangela biso nano masako ya mfumukimbangu mtuadisi nayebi te bino nyonso bakabolelaki bino yango kasi mtuadisi sako tangela biso nano ya mokolo ya lelo mfumukimbangu zela na bolembisi yango botanga mfumukimbangu aye il paraît asalaki mosala na kombo ya Yesu soki asalaki mosala na kombo ya Yesu mindele bayaki na kombo ya Yesu bakosepela bakosilika to bakosepela po azosalela Yesu propagande me bango siko basiliki mpona basepeli te na mosala ya mfumukimbangu mpona likambo ezali likambo yango mfumukimbangu bino moko boloba lelo na manaka na bino po biso siko toloba towuti wapi tokomi wapi na bilaka mfumukimbangu tatatanga na Mfumukimbangu s'adresse à la foule en ces termes. Zimpangi Zame veut dire mes frères. L'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Ok, tenez maintenant le mot. Bon, Mfumukimbangu akoma nesika na mbandansa ezalaki ni. Tant Mfumukimbangu ndi kosala mosala na ye ote ya bayindo. Te biso bayindo. Tozonga na boyindo na biso. La sépélité Mfumukimbangu Mfumukimbangu asalaka santa misat ninga bande côté en plein air mindele siko babandi koluka bakanga ye po baboma ye Mfumukimbangu mbanza kamba akena mbanda mindele siko tango Mfumukimbangu mbanda sanda mindele siko bazali kokende kotumba bamboka pona koluka Mfumukimbangu to batumbi plus moins 15 000 villages 15 000 mboka etumbami pona koluka kaka Mfumukimbangu alors tango Mfumukimbangu amoni bongo akoti sikoyo ndombolo alobi tata tala mosala bopesaki ngai na ya kobikisa bato mais lelo ekomi bamboka ezozika bato bazokufa nasala nini sikoyo mokolo elekaki lobi le 9 mpona kolamuka lelo le 10 mayelekaki mikolo wana butu wana mpona kolamuka na ntongo yango Mfumukimbangu siko asangisi bato mpona yebisa bango boye tokei. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Matondo mingi soki bakobi nyonso na lopoto malamu atalaka na lopoto me azobongola ngo na lingala ekozala malamu mingi. Alors tata salaka traduction mbala moko obandi yango na ebandeli ozongeli neteni wana bon ça va bien autant na français bon parce que c'est pas la question ya ngonga so tolobi ozotanga tozotraduire ngonga mais eza kaka bino moko ndenge bozotanga wana bokokoka kotraduire parce que boyebi français boyebi lingala alors ko boyebi français boyebi lingala tango koloba mes chers frères mbala moko na mutu parce que ba capacité wana ya wana o biso to lekeli mundele ozotala français mozoloba lingala ozomona mes chers frères kuno na samute motangi mes chers frères na munoko lobi bandeko na ngai. OK bandeko na nga molimo eyaki kotalisa biso boye ete dango ekoki mpona nga nakoka bongo komitika na maboko
ya mbulamatari. Bosimba boye. Nakokangama nanga ekobanda bongo tango ya makasi ya konyokwama ya ngai moko pe bongo ya batu ebele. Nena yango esengeli bozala makasi pamba te molimo ya Nzambe oya saili kolona se yango ya nyonso ilimboli mpeve za batata Nzambe ya mpungutu lendo ekotika ngai te pamba te etikala kotika moto te oyo amipesi epai na ye.